3W Boboko ya Mboka. Bébé sous ça que opportunité wana peut-être ya bandango bomwana peut-être ba orienter qui est. Biso na ba âge ba bébé sous atom se senga totanga nanu. Non quand Nzambe nzembo yoka ma bat basa la édifier. Ero yoka ma bat basa la édifier. Bon, ce que salama nango ils ont ma BPT mais ya sikape yé ils appellent ma BT donc to yoka kaka. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Voilà, merci. Na bande konyo so balinga kolanda biso sur www.bomokoyamboka.com au côté de Tambola ndenge kama mokambi alobaka. Na kotika kolobate. On les mbapete oye wenze tambola ke bana fausse information parce que la vraie information toujours on a www.bomokoyamboka. Merci na ba internaute nion so o bazana biso toujours na motema o balembaka toujours ko soutenir bisoté o bazolembaka ko pesa biso ba conseil na bangote na nyonso toujours sala si ya mabe ezali Yvonne Bongisa mama kamizong sama en tout cas ezo sala bien parce que ko jouer néfice que ka crédit na po benganga olinganga makasi na pesi mbote na tonton Patrick Momo DG ya Bomoko ya Mboka babiye kaka soko moniye fait mission. Merci na Michel Aigle ya Bomoko ya Mboka en direct de Suède. Merci na sœur Mireille oyo azamwa libanda rara mambota musika ne Jani Muswamba et Jani Muswamba motema général kiff mais lelo toujours na kati ya émission na biso nde na lobaka na kokoza nga mote na ka kaka kandi na mnene bono ka kaka ozanga mokole na zana mutu moko na sepeli lelo ba internaute union soto découvrir yenanu Nera na kichasa biso tomisana baba maya sika le papa Charles la beta qui vraiment ma colotte à lobby ba o ba expirer na lo babongo ba pema ba o ya sika donc on va nouveau faire kota na makambuni onso ne ma nous tozo mona déjà il a sika ezo kota na pesa na ndeko na ngambote yaya bonsoir na yo. Bonsoir Yvonne. Moi c'est Gito quoi. Merci Yvonne. Anga comme on a Yvonne mianda bon maman mon cambi bato ba hôtel biso ba kabali ba pe kombo na yo. Merci Yvonne. Kombo na sœur Lilia Bimpe Moïla. Sœur. Oui. Et bonne sœur suneni nga pesi kombo na tie sœur. Bon ils ont peseli yo na pende na peseli ngai. Oui. Sœur Liliane tozota la yo. Oui. Na bande konyo so bazana na Suède donc il a des valeurs na Suède. Donc, on a vraiment des valeurs en Suède, il a confirmé. Sœur Nangai, sœur Christ, sœur Karaning, n'a pas la bon, sœur en Christ. Sœur en Christ. Oyembaka, Oteaka. Naembaka, Naza Moyembi. Oui. Oyemba déjà nini. Bon, Naemba déjà mingi, mais pour le moment, on a réalisé l'album Nangai. Oyemba mingi, on goûte de yebi, maman. Ça c'est maman baba na seka maman yango mama oyemba pa nani ya on a emba mingi l'église hein oyemba l'église le ko tata pa lombongo kene misaleli album yaya bon est-ce que pour nous ça l'album faut les kaka pa lombongo na préféré que na bongo bon na préféré na bongo te na bandeka na église na ngai na yembi Heurton n'a pas coquille, n'a pas album n'a pas. Bon, n'a pas banzembo n'a pas, n'a sali interprétation, n'a pas cantique populaire. Dans une église Peniel. Une église Peniel, na Kinshasa. Na Kinshasa. Na commune bon. Na limité Sokopao. Na Sokopao. Oui. Ah, bande ko limité funa to pied binombote. Bana poto ya limité funa kumina ngai nde mabele mame ya prince monzali ki ngaba ne tombera jamais na pesi mbote sœur na ngai église mbala moko album
pas moulaï on sauter ndeni. Bon, en fait, Église Mbalamoko album, c'est trop dur. Tobandé Moussa la musique, vraiment, on a beau moana. Naoumeli Makasi. Oui, parce que, oui, normalement, ils allaient à Bongo. Bisonde peut-être africain, toye ba ko découvrir ba talent na bisoté. Ailleurs, peut-être ba découvrir talent, moi n'attends azano moi amké. Donc, mutu ouais ko za akoye ba talent na kimukolo, yango mona torata ka toye ba vraiment te to salani. Vraiment la musique na bandongo bo moana. Ndenge mutu sa bota mana talent na e donc na bota minango na koli nango ti lelo nazo continuer ko sala ngo. To mona ba bébé Souza, les qui nanga bébé Souza et moi ebi. To mona ba onde baba na musique depuis ba mona moké. Oui. Mais yo bandika siko, ko do yebi de bébé Souza depuis à la 4e primaire a yemba da beta mo ba 2 ans. Donc abana na ba 6 ans. Oui. Bon bébé Souza soit que opportunité wana peut-être yo bandango bo mwana peut-être ba orienter qui est. Biso na ba âge ba bébé Souza tom se senga to tanga nanu. Ezaki na bato peut-être ba permettre ki biso te na âge wana ozana talent mais peut-être famille ba parents ba permettre ki yote o bimisa talent na âge wana. Donc ba âge wana tozaki na ba kodim tozo evre na kati ya église na se ya makola batato bande ko kamba biso. So ndo sali bon ba tata ba tie maboko bimika bon sa tata. Bon, d'abord na zamba tata ebele peut-être pour nous bien nana tata nangai bon nana papa nanga botinga papa nanga biologique nana père spirituel nangai donc le babongo mais papa nanga oui nana deux papas oui nana papa biologique nana papa nangai spirituel yo amoko papa nanga molimo za pasteur alo munchenga malachi donc oui na église Péniel donc yende mutu vraiment a aidé biso mingi na kati ya musala o poto réaliser o toko réaliser pour le moment. On église na Kambaka ba yembi hein. Nous avons kambi na déjà groupe d'adoration à église Péniel. Yo mon président. Oui, mon président. Mais tant que bando yemba sa lien to betano le solongo ya ko ba yembi baza ebele to ebi ba aventure zo le kanaki ça. So ba tu so ba zo itono ne reverser en tout cas biso donc musala na sala ne je ne muso mara ya ngo. Donc so na vandi fona za paraza eh yeso miliwa ka ne ba tu na ngapi na bimiliwa. Ne tu na mama bimila wapi. Ya. Oui, l'église bandit quoi interpréter mini boso. Bon, au fait na interpréta mingi nan ba cantique populaire pour yangonde danga vraiment na koli sa travail na ngai. Wana comme là aux opposition zo bango lo banzembo ya ser nanyo. Bon, ils ont vraiment bongo te mais na zande na bateau peut-être ba danga ba pesa vraiment posa musala o makasi. On a toko bossa na bango te mais to interpréta to banda na banda mingi na ba cantique populaire mais kozanga te ko ba que non interpréter ba nzembo ba to mingi na ndo ko interpréter ba couple buloba na papa Charles Mombaya ba travail na ebande ko idenga mingi en tout cas to lobisi sœur Liliane mingi aza moyembi to yo kata na acapella bana poto bazolanda biso donc bana poto ya monde entier bana Hollande vraiment pour chapeau na bino merci nde bozolanda mama mokambi na ebite na pesa bino nini musala kitoko ka nde na zana ngo donc boko sepela kaka ndenge bozo sepela kaka bongo sœur Liliane ata acapella to yora non ndenge zaki na église avant de découvrir album poto ebité et aux ndenge ni album sœur bimi pas été acapella nzembo na ngai ya cantique populaire aussi na acapella ndena bandaki hein. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta grandeur, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, ma raison de vie c'est pour t'adorer. Mais Kalamingi tête aux anano. Boyo kanti on ya français, yalinga les agité. Yalinga les kozanga ta? Oui, poninga. Yesu ndeko na bolingo.
yo lingi ngai mingi yo okufelaki ngai pe talisi ngai nzela ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ata bato bakobo yayo bakolinga satana Yesu yo olingi bato nyonso koboya moko te yima. Alleluia ngai nalingi Yesu. Vraiment, www.bomokoyamboka. Oye, wenze tambola. Qui va la fausse information et c'est en lien. Non, linga gile les valeurs et sanga oye maloro nani. Mais ça sale oye sanga. Oye maloro la nani. Ah maman Nico na Suisse. Maman Nico na Suisse na passion beauté, hein, babi décoration fin. Wa yo mo ga na Suisse wana. Ya. Vous ma bien. Mais c'est quoi album, béton le album, combien de titres? Album ils ont 3 titres. Donc tout l'album tout ça qui album ils ont 8 titres. Mais on a une proposition et bateau notre travail na bango va proposer que tout ça peut-être. Bon, tout ça bindanan. Bon travail mané. On a travaillé jusque là na groupe Moro Songolo pour découvrir bon Kalamingi. Mais est-ce que bateau tel le ngo maman ngai vraiment talio mo. So mtalinga ya ni. Bon. Bon. Bon, so mtanga ya ye na ye hein. Aye, oui. Aye, biso to continue musala, place au côté la biso à côté le biso. Bon, ça disco 3 chansons nan. Oui, to ça maxi single. To bimsa no 3 chansons. Il y a un titre nini? To ça na bango banani. To ça na le seul nom. Et puis il y a sala ya mingi. Bango banani. Oui. Bango banani on va gagner nani bo. Bon, et ça on libanga te. Et ça nzembo. Bango banani babo ya bomoka mboka. Oui. Bango banani babo Ivona Mata, Ivona Sepela. Ivona Zane Sengo. Donc bango banani. Inspiration on a. Eza o basalio mabebele. Nini. Likanisi bango banani. Bon, likanisi eza vraiment ko sanga mabete mais likanisi nzembo wana yakinga makasi na kati ya prière. Abando prier, oui il y a 2 fois au makambo comme la biso ebele. Ose batena traité wapi, na sala nini? Oui, musala, kobota. O lukelo mo bozongo kokate. O sentir vraiment que ngambo na makasi nanga na sina sala nyonso na ko sala fale na zwa. Moi senti que ça la force mo buena si mais op qui ça yondo zwa. Ils ont empêché comme vraiment place ngo. C'est quoi yo sokela na ngai. Donc bando kelanga bien ngo ezaki osozo ki ba disposition nyonso. Eba ki famille fa na bota mo be ke non autinda li na famille mo pauvre. Ebe ke papa li la fala zane fonctionnaire, maman nga fala te kané koka to ba sucré na ye. Eba e bongo. Mais ce que bola mo nzambe ezaki azwa ki da ba disposition mo boya be ke non li la ngwa moyembi. Ce qu'on avantage na biso ezala que tant on zamba otinda biso atara na bilaka tina promesse. Mais tant toye to se retrouver promesse on peut to simba ngo comme il passe. Donc on ngo okota koto passe. Ozonga koto passe. Donc on yo vérifier bien on comprendre vraiment que nous avons un groupe à batu moko nde ba oboya na bango ka yo sepela. Nous avons un groupe à batu mo balala na bango pongi te tant yo lali bango ba bona bango ko lala. Ba o veiller na bango ka ba monter ba stratégie nini ba ko sala pour que ils vendent peut-être à ces pélatés. Alors, on a quatre ans de Nzambe, ce que bateau wana, bana bampeka bateau Nzamba keli loko angai, ngana bango to abikela mo, mokeli aka moko izaka Nzambe. Comment est-ce que mutu loko anga Nzamba keli ako boye lange sengo? Yo na tuni Nzambe, so yo zekela mo, mutu atelemeni ngaza nani? Batu penza balinga kaboyina tika invita loba ndenge nazo zo ba conseil na no bolobe invita loba. Sœur Liliane. Oui. Total na un clip wana. Bongo tozonga ndelo kamusinga rezaka ke ba ser ba se belo ba yebana nzembo na ko pesa pe sermon bo yembi na groupe mosongolo
mais préféré oyemba oyo moko tota na clip wana clip tota eza clip nini bango banani obi totala bango banani nde totala oui asala ya mingi te bango bon tobeti lisolo ya bango banani batano bango banani voilà bango banani na Guelor Mayasi o aza ye moko lelo au Forum Moulin pona ba o nyonso bazotala biso bana na Nzambe baza na monde entier totala bango banani ebongo tozonga nsima. Voilà bango banani pona plaisir ya bande nyonso basambelaka ya nanga Guilain de Valère na Suède ya nanga Prince Monzali ya Mabele na Suède, pourquoi pas à maman Mireille, sœur Mireille Mwenga et Eugénie Moussamba, moi c'est la générale Kif, ah sœur Liliane. Bango banani clip eza déjà Muzara Yomoro producteur azate au salon na makoki nini. Bon, makoki tozaki na yo ko sala studio ndeka makoki to sena ngo clip donc to bunda bundaka oza marié. Bon, naza marié te naza pe célibataire te naza occupé vraiment Guelor DG Mayasi o aza au Forum Moulin lelo yaya après bango banani toza na 4e deuxième ezani eza sala ya mingi asala ya mingi mais lo ke kam singa ezani asala ya mingi bango banani c'est bien beau mais bayebi ote banzemba kitoko bo est-ce que monité ke pour na édification na biso bana Nzambe to ko yo ke lona munoka ser moko ayeba na poto yeba on a facilité tellement est-ce que ça na chance wana ke banzembo so bando le ka lelo na Congo na télé bato bakotala en fait toza na capacité na biso te bao bayemba ki wana babande pe kaloko biso bao peut-être Yvon na okanisa ke bonde so bayemba ki yango bat benge ba yo kango bien makasi mais ba on peut bazaki na début moko boy ana place moko utaki tangu ngongane koki ayembi pe bat bayoki ye donc pourquoi pas lelo oyo bat pe ba teli toy ba yo ka sœur Lilia elo nya inango ya sika walinga kota na kata innovation ya bayembi. Oui c'est bien beau sœur Lilia ba wana ba bandaka bazaka mingi ndenge lelo ezate est-ce que tango zo tia album na marché est-ce que zo tala liboso répertoire aux liboso na yo on me fait 40e place déjà yo moko. Bon, au fait, c'est pas un obstacle les à la rater hein. Toi ba Nzambe, tozo croire. Oui. Mais comme c'est nzembo kutu bato ba yebite au beta concert le roté. Tout ça je passe. Bien sûr que oui, okoki kozano na raison ya nyoso zo lo bawana. Mais nga naza na foi na nga et faire ma assurance que Nzambo atinga na sa msala a comme ça msalo au-delà ya makanti na ngai. C'est ce que je peux dire. Ozo kanisa nini? Non, quand Nzambe nzembo yo kama bat basa la édifier. Ero yo kama bat basa la édifier. Ninga yo zo yo kaba ninga mususu wana. Bon, boye mama na mte. Soke salama nango eza nango mabepete. Mais ya sikape ye eza pe mabete. Donc to yo kakaka. Olinga nani nde ba misia ba yemba yemba. Misia ni na sepelisa rayo. Kota bat ba kufa te pardon. Ah, bat ba kufa te baba musicien. L'artiste ne meurt jamais. Ah. Oui. Nalinga nanga papa Charles Mumbaya nalinga ba couple Buloba. Bo oyebi bino ma bien bino ba ser. Donc viva kana hypocrisie moko boye kwen so na lobi o Yvon o loba minga ta bino bande ona ngai. So na seki ozo seka minga ta bino moko. Bo viva kana mo kwen moko boye donc bango pe bazate bisa ngai. Ozo suka ndenge nini? Est-ce que au monde na ba ser mususu bazate? nasepelaka na bango nyonso makasi so natangi papa Charles oui mais bango nde baeda ngai tota ba age mais bango nde bauti na biso na mambo ya musique so tali papa Charles so tobeta so papa Charles mutu akoignore aza te hein atati siko mutu akoignore papa Charles aza te on sait biso tokomaka l'artiste ne meurt jamais oui donc so natangi aza mutu oyo aedanga dans son azo vraiment goût ya musique naza nanga moyembi mais son akotisa vraiment esprit à travail kati nanga eza à partir de papa Charles Mumbaya na leka pe na classe na ye. Ah bon? Oui. Ah, otu musique mais yo bagi na église o montenga zo tunu mama yo bagi ka bandinga na église te ko banda na bandi musique nanga na église mais to kolisi pe maele te musique eza large oui. Papa Charles et en tout cas na kota kana classe papa Charles après na continuer kana église na ngai oyemba nini papa Charles na yemba te nazali na cours oui te nazali na cours papa Charles azaki na centre wa bande ko former ba musicien ouais ah oui nazali na classe na ye
O melaki te. Na travail qui n'attend nango ekokaki na apprenant que na koka ko apprendre tant ekoki na bimi na ngai. Sko le nde to tsala boy penda boy ba tunyo so basa na poto ba Olanda biso. Moi mi Rajabu na Kenya zo landa biso ba bana mbongo na ba ko zo pe ba sponsoriser album na yo pe masole betami ndenge mususu. À part album na yo wana nzembo zemba mikolo to koyoka na mongongo na yo. Nzembo ne. Sans complexe, sans complexe, pinza, tout ça na kisasa, tobi ke ba ser ba ndimi baza ebele, ba ser en Christ boza ebele, ba chanter zo boyemba boyemba ebele, ngala ko ba notangelo tala mon pic. Yvonne, olinga mbaka nzembo zemba mamikolo. Apparemment c'est comme si biso vivant na polémique. Or bino monde ba konza polémique. On dit bo kana bien te. Ngana yo kona bien tena nani. Déjà papa ozoko komisanga iti. Te, na okoma na place aux almes, no ba nite no yemba nani po ba ya bango nyoso na linga ngo. Oui, moko kaka na ono so linga kana. Oyo yaka ye. Motema ezotindanga, na yebisa yo likambo ye utina motema. Nanga yo po yo za bien. Papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko po yo za bien. Na vinanga nakutana na moto te malamu lokola yo vraiment papa oza bien loyembo nanga euti na kati ya motema nanga yoyo o mérite yango po oza bien papa Atbo tala biso bazo juger ba ebite to tu siko na linga na yebo zo mbalola nani na zo kende kaka na kende kaka na luka na yeba Sœur Mireille Azoyemba, Sœur Liliane Azoyemba loko nani vraiment Sœur Liliane oza moto biso pe toza bato na ba jar ba travail yo moza na oponga na ya mungongo wa mate mungongo nanga embara le 31 église beso na yemi bona micro ziki déjà kanyo ba caméra to ke na zango beso na bandaki ko yemba na ebiti guana Inde moi interpréter le Sœur Marie Missam parce que ils sont tous bien Nzembe à Sœur Marie Missam. Est-ce qu'on travaille à la baronte? Ko travaille na baronte. Basa mikolo na yo baba nditi boso na yo ko senga conseil. Basa ba yaya no. Ba yaya peut-être na moi âge pe na moi aka na romona ya to bolo ba âge na yo. Tout ça ba tout quand même mis zo juger. Ndenge tozo mona ndenge pe ya musala. Que non album na ngezo bima kala mingi te ba parrainer no fiscal album na yo. Ça la mate. Bon, en fait, nous avons une opportunité à ça. Non, opportunité, non, aussi c'est album. Oui, non, si c'était, mais jusque-là, non, on a ça. Moi, je bim, c'est déjà un clip, il faut le Luka. Bon, attends, l'album, il y a tout Luka. Non, non, non. Luka Boyo, Kanimaïche, Koufa, Aminzoki, Nini, Koudo, franchement. Te, Boyo Kanisa, non. Aïe, aïe. Kokabwana, Bisonde, Batunde, Bakordona, Makam. Soto into Kabwana, to Kabwana. Soto into Vanda, to Vanda. Parce que ce que tu as fait, ma bise à la Naoka. Photo Gérardé. Atabino ba chrétien né de toloba. En tout cas, on a côté na monde je ne sais pas mais na sala il faut na vivre bien na mutu nyonso. Mais monde wana ndé na côté en wote. On sali featuring nani. Na sali featuring na mutu te. Na ndinga moko. Ponga mona sepela bongo ndé nzamba tindenga na sa musala. Ce qu'on a ndenga bende ba CD tango robio. Ko kabola ngote ba ya ba yoka. Si wana tozanga sala ngote. To sala ngo. Featuring o sala te. Featuring, bon, au fait, featuring. Ah, on devrait bien la poto à Yoka Yvonne. Ils ont sentimenté. Tant que ça il faut authentique na onzamba otindo sala. Vous comprenez? Au cours ça sentiment au baby sipe musala. Koyemba na ba yaya ils ont ngoma bete. Mais il faut quand même oyoka mutatindo sa musala ngo te il faut yoka oyatindo sa musala donc c'est notre maître yemo nzambe yem tatindo sala ngo te il faut quand même naza convaincu que nzambe orienté ngana sala ça son orientation en te pourquoi na sala onga mona lingi tant que ezana œuvre na ngate œuvre ça ya nzambe œuvre nzambe eluka producteur œuvre nzambe koluka toi somba ba CD oui ce que be mami ba ezaka œuvre nzambe oui eza œuvre nzambe yaka ofele et yaka ofele mettons na côté studio na futa mbongo ton na sali ba clip na futi mbongo pas besoin de tinda que ya oh menga oui mais yo ça na poso yoka ngo
Vraiment, na sepeli makasi ça Liliane. Dans l'option mingi. Ça va. Ça va. Ça bientôt ta clip ni siko. Asala ya mingi. Asala ya mingi. Oyembika yo moko. Te na yembi na 4 personnes. Non, qu'est-ce na yo to ba outi na église. Na yembi na ba sœur na église. Oza na groupe ti hein? Ah jusque là non. Oui, mara yo moko na na banonga moko na ba sœur kaka ba accompagner nga ba sœur na église. Tota la sala ya mingi ndeko Gelor Mayasi et bongo tozonga sima. Ambe molimo ye moko pelo to suffisant andima ki kolata nzoto po aso afuta makila Asala ya mingi asala la oni asala ya mingi akufela nga nekulusu akufela nga na yo na ekulusu asala ya mingi na komela ko manzembo nga moko ouais ya ba nusu ba koma ba ondi ma tebe ba somba banzembo non nga jusque là non na sombi te hein koma yo moko jusque là ona yembi na kominga moko asala ya mingi komi yo moko oui. En tout cas, je crois il y a 3-4 ans passés dans la émission mon alors mon et pas naé sœur leur à le binanga maman mokambi depuis na banda koyema na komika nzembo moko skuza ndezara ya leur mo nzembo nyoso eza papa Christian muto komarango aza musungi na pesi ba mbote so ba landanga na pesi ndeko na Alvin Kabe ya Kazare mape mbote sikazali mais jusqu'au boy go ndimo so manje mbwani zo mona te que bimetron je pas battre siko ozolinga na kosa yo to na lo ba vérité na kati émission oui siko vérité za que oui siko vérité za que ngamom na koma kiango oui beaucoup de studio na yolo na studio elo ipa ingénieur Eric Bamba na PCP Mbota yem tu as réalisé ma oui yem ta sa réalisation ba clip nyonso te clip yete ye asimbiaka côté chant côté studio mastering et tout ce ko banzembo toyoki na nti wana 5 wana toyoki te c'est prévu pour quand bon d'ici là nzamba pesa biso ba moyen na ba possibilité mais peut-être na ba clean na ba émission Oezoya ton album Oezoya ne ba ko découvrir reste ba chanson mais bimana ka misa to be single o bimana ka 3 chansons boye bon tozo tala nano équipe tozo travailler jusque là tota nano nan vraiment to conclure te ndenge ni to ko arrêter totala ba possibilité nzamba opesa biso na ba stratégie auto ko arrêter so to ko sala 5 3 mais jusque là toza na conclusion il y a 3 peut-être. Il y a 3 où ils ont déjà produit fini. Oui, clip. Producteur Azan en été. Oui. 3 nano. Auto zanango. Asala ya mingi betano lisolo asala ya mingi sœur Liliane. Ko komanzem c'est bien bon. Ngana zozonga kana mama komanzem. Pona ebi combien matata ya kana sima poto mona ekuto ba grand chanteur amboko yo ba yindi seli ba ona ba chaîne la télévision ba to atekela ba manzembo ba bimi. Ya nzembo na yo to mona pe ba betana mito aya to mona frère José Nzita yemba et oye ko mama frère matu sama pa yemba oye ko mama na olo ba mamu na yebi est-ce que nzembo wana ba yemba ngona note yo chanton ka forme bon ya pe ko komana ndenge na bon en fait oyo kango eloko ese yemba me yeba nango tena yo ki no clip oui o ese yemba ma o ese lo ba me yoka nango na kati nzembo na beti na kaka lisolo ekulusu na yebi ke bat ba yemba bat ba beta masolo ngo trop hein. Parce que l'œuvre de la croix, il y a des fondements à la vie chrétienne. Il y a que ngatem na bandi ko yembango mais to kana ndenge sœur Lili ayembeli yango. Na kata nzembo na oloba que na lobi asali ya mingi na ebisi batu na présenter batu nzambo akoka na nyonso. Na ebisa batu bo na lobi eza mukolo moko boye mukonzi moko afandaki na ye. Na kata nzembo na obeta lisolo. Afandika boye azana posa Yvonne. Atala comme luka Yvonne ba iso babite Yvonne azane ate Yvonne so lingo zoae faut que na mboka wana Yvonne azai suna bisote parce que Yvonne asumuki soko mokonzi abite nga pona ke lengi ya kito na fandi na kibokonzi na ngai faut ka Yvonne azala
donc azalaki une obligation okende otika kiti wana po akeluka Yvonne. Tant atiki kiti yango akeluka Yvonne akomi place yango place Yvonne azalaki baopesa condition balobi ke pozwa Yvonne oyo fo fute eloko parce que eloko baoyebisa mokonzi yango afuta ezalaki makila donc lobete sola nzambe pozwa biso tosi tosumukaki tozalaki susu na ye te soki otali na histoire à Jésus-Christ donc obandaka na Nouveau Testament otali na histoire à Jésus na obeta lisolo kobanda na Nouveau Testament ebandela Nouveau Testament donc histoire à Jésus-Christ ebandi wana na nakoya ya Yesu Masia tant biso tosumukaki il fallait Jésus-Christ pour sauver biso et nzambe le kwa azaki nzambe tango ayepo azwa biso Satan opesa ses conditions abi pozwa mwana il faut futanga makila alors nzambe na kibonzambe na zaki esprit. Or Satan le quoi ebe ke nzambe za esprit ebe ke pona yezaki équation mwa munene na to so comprendre ngo esprit ngana to ebi esprit to mona ngo te mais ce que esprit moko boye ba osenga ye futa makila donc pona Satan na mona le quoi longi au garder Yvonne au garder Lily pa na ye parce que nzambe za incapable opesa ye ya futa makila. Or abosana ke nzambe za autosuffisant donc akoka na nyonso yango moni nzambe wana lataki nzoto ina forme à Jésus-Christ kaka pa somba ngai na Yvonne azwi biso memi biso afandisi biso pene na imba moto kombe intouchable ti lelo Satana koka biso te yango akoma na kokoso yango na beta liso na kati ya nzembo na bika sala ya mingi to ozela sala esu nini poto ndima ye. En tout cas bravo na yo mo nongo ebiko expliquer nzembo na yo ba yo kinzembo wana bien de non toi internet zonga ra moi les sous mo ba minute wana donc nzembo yango to utiko tala na yite ser lien po leo to beta masolo album na yo to bige troisième aussi si la qui troisième nzembo ezani. Troisième nzembo le seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui. Donc yo basé car na Jésus. Oui, fondement sans Jésus vie chrétienne ezate. Il fallait que Yesu azala poto bando beta masolo. Bon la carte il y a le nom de Jésus, tozo beta kali solo tolo ba que les adorations d'abord. Tozo adorer nzambe ko ebise que azaka yé mo konda ndime ko kufela biso. Azaka yé mo konda ndime ko se sacrifier. Azaka yé mo ndime ko tika trône ko ya. Donc ezaka presque histoire mo na sala ya mingi, mais to memi ngo koto na forme adoration. Pour nous le bac moko taza loko aye, moko ta koko sepelisa mitema na biso loko aye, moko ta koko tondi sa biso loko la ye. Aza le seul et l'unique. Yo mom to combien on? Oui, nga mom na combien ngo. Bon, eza grâce ka nzamba salanga, eza ka ngolu na zwa de la part du Seigneur ya recomposer koyemba kozoba mélodie nga moko. On a pasteur na yo, ma relation ti na ndenge niveau zo kendile po na mona on est ezali la mabe po bon moko ya mbokela ndamaka. Ba producteur ba roya, ba soutien roya nango. À part on est pasteur na yo, aza papa molimo no, azo apporter na musique au salé. Bon, étant que papa molimo aza na apport moko spirituel makasi. Donc œuvre yo son a réalisé ngo eza na soutien spirituel na ye, surtout soutien spirituel. Aidenga mingi sur le plan spirituel avant na kota ba studio na bando le kakapa na ye na la kisi papa tala papa yoka abongisi poto zaka batoko kate fa corriger te koto loba boy koto yemba boy koto ngolo ba nini to comprendre ngo c'est ça. Voilà toujours qu'il est déjà comme à la suka le nom de José ta clip autre aussi ça n'a déjà émission mais on a évité vision et sœur Liliane les années toujours qu'il bon vision na biso ezana que to panza vision pour l'album tout ça pour na maxi single au sali oui vision na oyo mo pour na yango ezani bon vision zaka que non sang malamu ekende na donc message to enango ekota bat bayoka donc on a aux la producteur to comme maman ndenge ni message maman na ngai nzambo apesa ki biso vision ana provision et ya routine de leur producteur oui manager oui ya osala nyonso pour que l'album yokana na tous les 4 coins du monde entier. On a possibilité on a yo kotisa l'album ne robima pour et beta de nyonso. Banzembu ya ndenge nyonso beta ma déjà. Parce que o yena ngolo ni asika banzembu ne oyana. Bon, so landinga ibande ngai ti to ke ko chuter pour comprendre que sur l'île ya net bat nyonso tout est. So bat bayemba ba beta ma solo sur l'île y a peut-être nae ko zongi saka bat na kata fondement parce que tu comprendre que tozana oui ton auto komi comme ndeti to bunga to e bal susu eloko efandisi biso te na kata makambo ngo oh eloko efandisi biso oui constate au sali
yango tolinge kaka to aider peuple de Dieu to zonga mana kata sani nde nazo biso ka moboko fondement c'est Jésus. Donc tu ko révéler sur histoire wana ilamuka na mémoire abatu. Boko mabunga na ndenge nini sala ba clip yembeli te na yembeli te na lobika te na ba clip na ba yembika te na lo na vie en général parce que na ba clip na mino débordé. Bon, en fait, na habité sur le bibino, na habité landi yangai. Non, yo kozaka moyembi te. Ba musique nzambe ndo. Oui, oui. Bon, en fait, nga na ko kana nga juger batu te. Nga na ye na oyangai, batu ba yoka. Bah, on est peut-être pas qu'on juger, c'est pas à moi de juger. Voilà, merci beaucoup. Alors, Maïs a signalé bisous déjà, ton coquille déjà cochité, le temps de l'argent, www.momokoamboka.com. Tozawana toujours, Mamo Kambiazali. En tout cas, équipe ya Kinshasa, Moussala et Bandit déjà. Donc, tous les activités n'engagera. Tout ce cabana on sert les liens à habiter. Bateau ba Olanda biso na poto, ba on a besoin na yo, ba on a besoin ba yoka. 3 chansons oyo, vraiment nandako. Ekobima na CD, ba DVD, bimaneni. Toujours comme na et puis contact na yo hein. Ba ba on a besoin ba solo na yo. Manager roya ka ni émission ozomona oyo, producteur ba robima rara. Bien sûr, donc, Landi Bisso, d'ici là, dans peu de temps, bon, ça n'a pas bon nabino, oh, bozo zela vraiment, on a vu que bozo impatient, bon, l'andi émission, bon, qui banze, on a vu que mité m'a déjà na kimiate, bozo vraiment na posa boza non pour boyo karayo karo ernyons. Mais boba ngate d'ici là, toko servir bino album et ils allaient sur les marchés. Bon, baza na posa na bisso, numéro na bisso et téléphone les a. 243 89 76 86 020 243 89 76 86 020 un numéro à contact nabiso. Moi remerciement quand même toujours une émission malgré clip on a pas aussi ces émissions tu retiens le soutien au bon bien bon to tiens ezali en tout cas ba nzambe ba aussi place wala ndio nyonso ba mbote na bato ba Olanda yo ba ndeko ba zebele na poto bato balandi ngai d'abord avant na pesa mbote na ko encourager peuple de Dieu pour soutenir œuvre oyo eza musala ngani nzambe eza bisote so pona biso nde to tiki na biso nde to sala ngote mais so to persévérer parce que o atindi biso to sala ngo ndazo pousser biso kato ke nango donc tozo obligé to landa yem to tinda biso mais to au moins temps yo soutenir œuvre oyo apport na bino et osala biso to zala toujours o nzamba tindi biso to zala donc ba remarque na bino to zala ngo besoin ba ozana pour soutenir émission to za disponible na opesa mbote na ba union so balanda ki biso Benyo so bapesa ki biso matoi, vous aki disponible na bi que bozé belé bolandi émission na pesi bino so mbote. Nzamba pambola bino particulièrement na pesa Aigle Michel, ba mbote belé bisika zali na soutien nyonso oyo aza ko apporter na œuvre oyo. Na pesi Mireille Mwenga, ba mbote belé, on a vraiment copine, camarade, famille, vraiment oza motema. Nous avons assisté à Pambolayo, Gelor Mayasi, Hervé, Bambo Tebele. Nous avons famille Nangambo, famille Moïla, grand frère Nangai, Didier Moïla, Azan Allemagne. Nous avons Sombo Tebele, grand frère propre, Ozana Motema. Belé, pour comprendre que nous avons cité Binonion Sauté, nous avons cité Sambo Tema Casse na Aigle Michel. Ça va droit au cœur. Voilà, merci beaucoup. Aigle royal ya bomoko ya mboka. Oh babi ba soukisi vraiment na yo talara yo aigle li soira toujours likolo. Merci na DG Mayasi Ozaki au forum Moulin. Merci na ya point c'est Monzalé na Suède tonton Patrick Momo. En tout cas, merci na bande konyo so Suède balinga ko soutenir biso o ba sepela kana maman mokambi toujours ndenge bozo sa ba remarque na bino na sepel makasi. Mwalimu papi Diesi na Londres ya na Guylaine des Valeurs na Suède les bande konyo so ya Paris tonton Steve Kalebasi madame Silabe na lingi bino so mingi o balinga nga na lingi bango o balinga nga te na lingi bango pete tokutani malasi. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration
se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente. À travers la décoration de vos salles. Pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyobomoko Yamboka. Site Mibalete Karamoko. One love.